ba policier wana l'état ba ye nano ko futa bango nano ba no futa bango mbongo eza game te o nani ayo moko awa ozo ko gato ko futa bango si oyo ko futa bango kuna eko futa wapi collège la promesse to lycée la promesse n'était Kolo Tshilombo Tanga. Quoi, Lumumba avait dit, Lumumba je sais, et je sens au fond de moi-même, tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieur, extérieur, mais qu'il se lèvera et seul pour dire non. Soda naza ko minimiser ba kendo zilo soda mususu libanda ko bundela mboka na yo yango bazo kendo zilo yo muto azo bundisa yo ozo lisusu ye mercenaire abundisa ayo ko sala ni na yo ko yiba. Au mois 2023 ceux qui élection et salamité Tshilombo na mboka pe ko sala te wana to ndinga biso to sali to kufa bakotambola likolo na biso bibembe na biso ekolala baba zo kufa ko to leki bango na eloko te. Mais policier on a bomi congolais. Est-ce qu'il y a des policiers congolais ou des policiers étrangers? Quant à moi, nayebi ete bato wana oyebi ki moyibi soki oyibi eloko na bato mibale suka vérité et komonana. Be lingi ko lobake nini? Bato lokola baza ba miyibi ayebi ete mutu oyo ako trahir, ako bimisa secret. Tango bayeba ilikambo. Bayebi tango ayebi ki ako bimisa secret esengeli na sala nini? Na boma e parce que nzela wana esila masolo wana ebatama. Pona nga analyse nga na sali yango na journaliste ezo mona ke policier obomie wana aza étranger aza congolais te ayebi kope moko yo basalaka ba koro basiniaka lokola ayebi ke awa lokola to bundi bazo ina na bango esengela joyo soki to tiki ye okende ko panza boule il faut koleka ye journaliste tu sais que lamuka ezali mozitu te lamuka eza fayulu te. Mais Lamuka c'est le peuple congolais. Parce que Bisson a Lamuka Toroye Bissa Fayou na Muzitoke. Baza ba bayer. Baza ba locataire plutôt. Mais nous le peuple nous sommes des bailleurs. Toko benga na bango na minute to bimisi bango na ndako sans préavis. Yongo tuna nga mutuna teke batia Lamuka e Fayou ba leader ba lobini. Yo tuna nga peuple na lobi nini. Nini na koloba na ko proposer nini. Oyokati na beni. Tango batwana balingi bakota. Oyoki peuple wana ndenge sali réaction ezalaki ndenge nini e bongo ba oyo kota na mboko oyo ngai congolais ngai chinois na mboka nanga mupaya ya kokonzanga na mboka nous disons non c'est pourquoi Lumumba avait dit Lumumba je sais et je sens au fond de moi-même tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieur, extérieur, mais qu'il se lèvera et seul pour dire non. Bisonio sowa, toko sangana lokola mutumoko, toko mi mutumoko, esala muyaka, esala muluba, esala mukongo, esala mungala, nous disons non toko benga na bango pe bakosonga na mboka na bango. Kata mboka na biso to boy makambo na ndeko journaliste. Problème ezaliawa, eza fayulu te. Problème ezaliawa, eza muzitu te. Tango tozo souffrir, awa tozana moi tala moi ndenge zo frapper. Tozo toka eza musito azotoka te eza fayulu azotoka te parce que bintu azomona ezalinga ye peuple na mboka nanga nazo nyokwama balobaka on ne libère pas le peuple mais le peuple se libère d'eux-mêmes omoni bamboso kodia prendre c'est pour apprendre c'est pour nini c'est pour mbinji un président de l'Assemblée qui insulte son député national voyou yepe voyou ayebisi yepe aye yanke na mamena na ye yuma pe na lolenge na ye donc tata mukolo mboso podia kwanga ofingi ba député liboso ya bana e bongo mwana wana kosala nini bakomi kobunda ya mibale tozo lancer maloba oyo tanke mabele nanga eza mabele nanga te je retire ma parole mabele na biso peuple congolais tolobi mabele oyo grippe ye grippe zo frappé na loba yango lobi na bande kwa Pascal na lobi maladi oyo toyebaka te ezalaka sida maladi oyo biso toyebaka te ezalaka bambasu mais maladi ya grippe ya kosukosu
tokuta yango mpe tokotika yango me bato oyo baye kosala yango nini na otanga bakomi na bango te mpo nasala succès na bango bamiyibi baye kosala nini baye komema yango corona nde tomona bino na bakashi ne ondire badokter nana tuna yeye soki oyeti eloko na luka matiti oyo tokisa yango finika elamba kosu wana nyonso ekobima makambo ya corona na mboka oyo eza te soki corona ezali ekende okanga ministre soki corona eza ekanga président soki corona eza ekanga mwasi na ye soki corona eza ministre badepute basénateur bango nyonso na bana na bango corona esala nini ezwa bango mais mpona biso peuple corona n'existe pas en République démocratique du Congo il n'y a que la grippe qui nous dérange j'ai dit je vous remercie mon nom c'est Kisuka Shawel already pasteur Mateya Yakanda soki bonzo numéro nanga plus 243 99 3895 natondi bino botondi ba diaspora bo soutenir biso de loin comme de près nous sommes déterminés que nous allons libérer notre pays et Chilombo 2023 à Rosalate collège la promesse to lycée la promesse des écoles Chilombo tanga Chilombo abandi ko promettre biso le loté et ko banda ko promettre biso suka longo soka batunye na ebité ça s'est passé à Monensi na yeba quitté mais azo promettre peuple congolais donc promesse à Chilombo o ya ko zwa yango a tiango lokola réalité ezali ndoto ya baba et ko se réaliser ta mokolo moko te poisson Biblia na paraphraser la Biblia eloko moko Biblia elobi clairement que moto akobika pona kwanga te. Est-ce que peuple congolais mboka na ye etondi mbisi obiso na lingala to benyi mbolongo ebele na bibale esika na balaki bisika nyonso akende kosutukela mbisi ya Namibi eza na sens te Chilombo tango akendaki alie liboke na nsele yao achubi banzete na minu alobi clairement non la souffrance et la famine amène une solution et la solution c'est le fleuve Congo avec les pêcheurs d'Ansele. Banda promettait la mbisi à faire. Est-ce que tu as mbisi à faire Congo? Donc mbisi à Namibie, mbisi formulé, mbisi est mbisi pesate et kangami Nicolas Zate. Vous allez commencer et quand vous signez de Konangai, l'État congolais a comme un moteur qui mbisi commerçant. C'est grave. Mon pays le lot va comme à côté kambisi. Oh, et ça moussala va privé. Le programme na bango nyonso basali wana ko promettre peuple congolais mbisi ezali lokola moto oyo ba pesi minute ebele abeti match a tielo côté tozo beta final photo zo coupe et moto wana ba bise que non il te reste 2 secondes soko marqué adversaire azui coupe ba bi ke ba joueur wa zakata terrain wana ba ko suba na bilamba to tiaka lokola exemple ndongo za ndeko na ngai au seul examen à papier. Bien sûr que non, mettez déjà au propre parce que dans 2 secondes, vous avez le côté à papier. Yo tiens le côté à papier. Donc, on souba na bilamba. Et l'Inko Badini, et l'Inko Baké, de Chilombo, ma promesse que ça soit la wana, et allez pouvoir se rattraper. Là, il y a échec na ye. Oh, il a réalisé le peuple congolais. Aya na ngona nzela ba promesse. Et biso tozana ye liso likolo ya liso ba promesse na ye tokoyoka yango te po aza moto alokuta akosi bato na bandenge nyonso akei akamati heureusement bandeko balenge limbondo po limbondo elembaka na bicarbonate pete aza limbondo pena bandeko babenge limbondo yo kamati yo bandiko kosa bato nanu na kati ya oto bengi na Lamuka na Genève olongo wana oye na Nairobi bolongo na Nairobi yo wana lelo ozoya ko promettre biso beton di mayo to kondima ta za moto oyo to kondima kata mokolo mokote Lamuka ezali état d'esprit oyo usi na peuple congolais Lamuka esalama ni na catholique ni na protestant ezali vision ya muzi tout ezali vision ya président Eli Martin Fayulu te ezali vision ya peuple congolais nde to kendaka kotuna bango boluka biso moto moko nde to kotia maboko akamba biso botrahir biso te. Donc yango nde Lamuka mais tangu tomoni bato mosusu bakomi kosala lolendo kozwa peuple babalola peuple na potopoto yo monaki awa ndeko Chilombo yambaki basango na likambo bongo biso sepela na yango tokosepela soko moke te tolobi na bango boye catholique ou pas peuple akobima na nzela to comprendre bandeko na biso
bakomi kolakisa makanisi lokola bakomi kolia mbongo esika mosusu. Biso kolanda bango eza distraction. To comprendre que combat na biso na bango ekomi kokabwana. Yo koloba yo kobundila ram. Obundila ram, bien sûr. Mais là moi na conséquence nango ezali élection ya mabe. Bato peuple fotaki te nde ba ko sala nkona peuple. Baza na souci ya peuple te. Et loko malonga ozala to lukana no seni ya malonga poto sa élection malonga. Mais yo bandi obiso ram. Biso bi ram ekoki kolongwa nango. Mais tangu seni kozapé ya moyibi lobby na lobby moto mosusu ope ba fotaki te akola idée ya mabe to bundeli yango. Nous ne pouvons pas marcher pour na kolakisa gouvernement asala malamu. Biso to marcher pour la bongoté. Parce que la mission na bango ba yebi ke photo ça malamu pour na peuple. Jamais on tine biso marcher pour na lipa et kita. Jamais on tine biso to marcher pour na ram to na ni biso to bi clairement que to marcher pour na source wana. Et si que lamba ka biloko a bololo pour na peuple. Bisiko misaka ba kwambio au peuple a polité. Yo kanana ngobila on marche que changwe marché et souka na Pascal. Est-ce que ça la wap? Est-ce que marche et ça là ko to ke négocier nga to ke bonde la bango? To bonde la bango te marche et ça droit ya peuple congolais tel que écrit dans 4 articles 26 de la constitution. To ko jamais ko ça la marche moko bo bandia fantaisiste. To lembi ba sit-in. To lembi ba marche. Biso to linginde solution ezwama dans l'immédiat. Yango to so lancer appel na motonio sa monter malamu. Yango la résistance yango. Chama boko na pata po biso to kene liboso to sala makamana ndenge mboka ke liboso. Kuna biso ya CLC marche va organiser lobby. Problème eza non seulement ya ko participer na bango parce que CLC eza bia basango ya église catholique. Le lo oyo bo lobby bo tayi kolanda keno basango ba lobby bayi politique batika ko bata masima na bango. Yango wana moni biso lingomba la muka tokoki ko participer lisusu te na basango na makambu oyo bo baza kotambola pona affaire ram et puis dépolitisation à CENI. Parce que la micro l'équipe mona ki banganga nzambe ko kenda okuta na monsieur Félix oyo boye bazongi saki libana na bango ensemble. Donc pona biso lingomba la muka pona biso nouvelle là Adolphe Mozito pona biso décidé ya Martin Fayulu le commandant du peuple tokoki ko participer na marche wana ata soko mukete parce que tozui mot d'ordre oyo euti et pas ba leader na bisoté. Et puis mboka oyo est en occupation de journalistes jamais marche pacifique nde ekoki ko trouver solution na makambo oyo boy eza ko ronger RDC. Yango wana ozomona eza ko senga un instrument populaire pour que non batu oyo boye baza ko nyokola bandeko na biso na mopanzi ya mboka batu oyo boye baza ko yiba mission na biso. Il faut peuple atelema kotelema wana eza te ke no to okene na lolenge ya losambo to okene ndenge te no basango baza na façon na bango osala la philosophie parce que biso lelo oyo boye même marche à dépolitisation combien de fois to sali ba sit-in combien de fois to tamboli pour na makambo ya dépolitisation jusqu'à preuve du contraire Tulombo akangi matoi yango wana pour na motuna na bino biso nouvelle élan biso décidé biso lingomba la muka to kotambola na bandeko ya sango te parce que la muka eza état d'esprit la muka eza na destin na maboko nde bomonaki bandeko na biso ya Goma lobby bazwaki destin na bango na maboko parce que basastir que non avec ce régime eloko ya malonga et eza wana te élection ko salema oui certes mais élection nini c'est ça le problème to kene na élection te pour que notre ko sepelisa batu oyo bo bakoyiba pouvoir à peuple biso to lingi élection ya malonga soki élection ya malonga e ko salema te peuple a kozwa responsabilité na ye yango wana ozomona bisika nyonso tozoleka toza kosenga na conscience ya peuple parce que na mbala oyo boye tokolinga ye te que non mutu oyo bo peuple a poni et puis ba proclamer mutu mususu et puis peuple avani na balabala biloko wana ndeko moi personnellement je ne serai pas d'accord soki élection et ko salema pona kokendaka ko la formalité moi je ne trouve pas important mais avant kokenda élection il faut que se débarrasser na ba occupant donc eloko ya liboso eza ngwana et puis so to kokenda élection il faut bakambi oyo boya seni bazala batu oyo boye bakozala na autonomie ya kopesa biso résultat oyo boye ekouta na kati ya urne oyo lakise que non peuple asepeli na mutu songolo pakala que non yo à partir ya lelo koma mwana musana biso mais soki eza que non
tokende na élection oyo ekozala déjà triché, alors par la responsabilité ndo moni bandeko baza a ba résistant ils ont revenir na bango parce que tokolinga lisusu te que non tokei to voter mutu et puis mutu wana bimite to continuer à kotelema awa na se amoyi yango to sengi na bandeko bafungola miso na élection oyo boye eza dans les jours à venir parce que grande responsabilité eza ko revenir na peuple oyo boye ya koloba malamu mpona discours au président alobaki bino bobenge président ngana ko benge président te na bengi aza dongo bango moko babenge kombo ya Pondo ya Limbondo so bapesaki kombo na Pondo ya Limbondo c'est-à-dire asalaki eloko malamu te na discours na alobaki discours wana soki biso peuple totelemeli yango na sepelaka na bandeko baza libanda capitale ok na bakongo zoka basali boye kuna mutale kate dege salamaki bazui solution bandundu biso na Kisasa eloko moko tozosala te soki ezalaki pays oyo eza pays démocratie na discours ye asali mbelelo aza na place na kiti wana te pe akoki kovanda lisusu te parce que eza discours moko yo nanu ozolela ozosenga pardon ozolobaki nonga na kosala boye ate eloko moko akokana na bapromese apesa asalaka te ebongo so tokei na discours alobiki ya élection ekosalama est ce que élection ekosalama na moyibi aza nango na lokutu aza nango ele biso peuple tokosa mais yo mokonzi ozokosa peuple c'est-à-dire biso toya bawumbu na yo tobaya bazobana nde eloko nga nazosenga na peuple congolais ndeko na ngai tofongola misu bazokosa biso totelema surtout biso toza na kati ya Kisasa totelema soki biso totelemi tokozwa solution ya mboka ndenge tozoyoka na matoi tozomona na miso basoda na biso bapolisier na biso salaire nini baza nango minimum salaire baza nango ezosepelisa bango te mais soki peuple alobi arevendike droit na ye soda azotelema azobetela ndeko ne gaz oyo azobundela mboka mpo ye azala na lokumu azala na kolia mpe kolata malamu kotambola malamu mais soda policier azotelemela peuple na droit na ye azorevendike mais tozosenga yango mpo na biso moko te tozosenga yango mpo na biso nyonso tu ya liboso bango nde bapolisier basoda baza kominimize ye bakende ozwila soda mosusu libanda ya kobundela mboka na yo yango bazokende ozwila yo moto azobundisa yo ozwa lisusu ye mercenaire abundisa aye kosala nini aye koyiba biso barésistant mokonzi na biso ezala commandant suprême gardien de la nation chef de l'état Martin Fayulu tokofélicite ye nanu mokie biso peuple congolais toza bapele makasi natali na niveau ya Goma ndenge namonaki na niveau ya TV Lobby population bazotambola na balabala mitakala baza kolanda bapolisier rwandaise population bazotambola na balabala masasi ezobeta mapopulation ezokufa bapolisier mpe ya barwandais bazokufa policier na biso boye teni solo badotaka bango bateni te mutu oyo bango bamona ya kolanda na balabala oyo ezala kaka chef de l'état Martin Fayulu soki abike na tomboki na bimisa population na balabala policier oyo bafutaka ye eloko moko te batindi ye bango wana mbangu babandi kobeta bagaza babandi koboma bato ya lamuka tala peuple te po ayebi ke yo peuple votaka ye te abimaka na façon moko boye ndeko Kabila anomaka ye ya konome na kingakati ndomoni wana soki tolobi ke no tosambola marche pacifique sa eloko na maboko totumbi eloko te eloko moko tale bataide mpe dako marche wana bosalaki marche ya santé merci ndeko journaliste place yango wana ezali boye 2023 nga nde tozokende boye nazosepela nango mokolo oyo ekozala date ya élection soki élection esalemi te élection mpe kosalema na kadima te tokokende kaka boye Kabila mpe akotinda bato te Fayulu akotinda bato te kadima batie ye nana bandi kosala na ye eloko moko te banome kadima na façon moko boye ya mabe yango wana mokolo tokokoma oyo tokomona lelo ezotambola façon moko tokomprendre yango te fo tomituna eske toza na Congo na mboka na biso moko to toza na mboka bapaya po oyo tomona eza yango te. Comment possible battre Moussous? Bozomona mabe mais bozo soutenir ka mabe. Bande kona biso kuna na este. Bazolela. Accord chilo maza muta ba accord na ba accord. Ba accord na ba accord. Ozwa ba policier Rwandais bakota na Congo. Na façon nini? Na Congo ba policier bazate. So bango awa bawo batyo tamo so to bima bayo beta biso masasi musala bango nini ko bage kuna
wana eza biloko moko bazosala biso lokuta Tshilombo azolinga kokosa biso mingi azwi ba Rwandais atie bango kuna bayibaka bamamuna bango bazwaka biloko na bango butu moi moto akotala bango aza te mpe moto kutuna bango aza te si omona wapi bapolisier wana leta baye nani kofuta bango nani obana kofuta bango mbongo ezala game te oyo nani ayo moko awa ozokoka te kofuta bango si oyo kofuta bango kuna ekouta wapi bandeko na bakongolais tomituna bien lelo bino ozoloba ke Tshilombo 2023 azonga na pouvoir mais mitala yo na ngai nde tozaleli lelo tozosala nini si kopesa kosala su nini okokoma locataire na mboka na yo soki bozofongola miso leta bozolanda soki noko na nga papa na nga nani na nga aza wana ozosuteni nde buzoba boyebaka na mituna bino ke tala place ozali tala place ozolala tala biloko ozolia tala nzela ozotambola eza ndenge nini Mobutu aboma mboka tradeza oui tosepeli Kabila 18 ans wana peuple congolais zoma kamelo na maboko bomo 2023 soki élection esalami te Tshilombo na mboka pe kozala te wana tokondinga biso tosali tokufa bakotambola likolo na biso bibembe na biso ekolala bazokufa kole toleki bango na eloko te bazobomisa kuna baleki biso na eloko te le même Tshilombo akobenga biso ke banyamulenge baza bakongolais tolobi o te alobi ke te baza bakongolais lelo solo banyamulenge eza nini na est na Congo basa nini mosala bazosala olive ke oyo basalaki na Kisangani bawanganaki yo eza moke oyo nde ya Congo ya Kinshasa okomona paseke Kinshasa eza poumon ya RDC bandeko nanga tofongola miso soki esali obunda tobunda soki esali osala nyonso tosala oyo tozomona bayebisaki bino basoso bazoyela bino te nayebi te soki Matadi eza na pays nini Matadi eza na pays nini Matadi eza na Congo mais comment possible yo bande ya soki eza la Matadi soki ezalaka soki ezalaka te eske bino bazomona yango normal bandeko nanga bofongola misu bakongolais likambo ya baorganisation tolobelaki yango tomoni yango na niveau ya Rwanda na niveau ya Goma tolandaki avant-hier elekaki depuis avant-hier na lelo ville morte zo salama ba policier rwandais bakotaki na Goma basali affrontement na population congolaise voire même na si tolandai na babilili population asimbaki na munduki akomiti ya kobotola policier rwandais munduki pona ko revendiquer ba droit na ye tomoni art wana leki mais chance population ya Goma baza éveillé na Butembo même tozo tuna nanu madame na biso soki la première soki la deuxième dame maman Denise Nyakero na arto asalaki lobby na ebité soki bolandaki mwana mwasi yango Claudia Ouattara si je me trompe abandai koleka na na cortège na ye quel que soit problème eza ndenge nini reko tinda garde proche na yo te attiré wana eza koboma seke yende pona koboma to comprenez ki makambo wana mais oyo tozotelemela mingi eza likambo ya dépolitisation na niveau ya CENI parce que constitution evandi maire eza nde awa soki kuna na baprovince babundiseke awa mpe bakokota mais toyebi déjà ke barwandais bakoti awa yango toyebisa monsieur Félix na bajean azosala wana tolingi yango te toza na besoin ya babuzoba wana te atia crédibilité soki ayebi ke akobattre biso record lamuka na niveau ya 2023 na élection atia crédibilité na CENI toboyi kadima dépolitisation ezala abimisela biso baccord oyo asigné na Uganda oyo asigné na Rwanda. Ce n'est pas possible que tout le monde en plein 21e siècle oyo évolution ezala monde armée étrangère et à côté de la sol il y a pays mususu sans autorisation ya parlement to ya Sénat mais c'est ce que dit tozoyebisa yo ke barwandais toyebi ke baza déjà na Mbuji-Mayi baza na Bakongo baza na Katanga baza na Bandundu toyebi bango tozosenga na yo o retirer ba troupe na yo nyonso o sala complicité na likangu na yo Denise Nyakero
retirer bango. Ce qu'on retire bango te, biso peuple congolais, tokozongisa opération 98, opération Tumba Rwandais. Tokozongisa opération Tumba Rwandais pour toyebi bango ya province nyoto bazali. Tozoseka na botonkton nyonso, bazala vigilant na ba envahisseur. Toyebi bandaku na bango na Kinshasa, bandaku na bango na Goma eyebani, na Ituri eyebani. Tokotumba bino ba Rwandais tokotumba. Tokozongisa bino tokozala kamundele. Denis Nyakero, soki oyaki monsieur ya Denis na Congo, yeba ke Congo ezali Israélité. Congo eza mboka ya bancetre, mboka ya Lumumba, mboka ya Mzee Laurent Désiré Kabila, pe mboka ya Kimbangu. Eza mboka bilaka toyebisi yo ke awo ngo atala kufi la rego wotika ko bomanga ite ke mboka la ngai na okufela nde Congo.